nayebi na 4 coins ya maison mère tout bien nayebaki makamutu yango moeleka boss bato tout balonga fa kudia longa bato balonga ebele nakotanga na bakombo ke yazano na maison mère bakotanga disenyo sa maison mère kakol nanga na héritier kitamboti nga kitambo kakol kitambo héritier kitambo to yebani bien muta memanga maison mère kakol vie nanga se bomba o mete na tindio chez o manze kuna modo donc tina tindio chez tuna ya oyebsao. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers cette émission. Showtime présentée par votre humble serviteur Yannick Wenge Moto Oyatona Naki Bonzambe. Cette émission, vous savez bien, Showtime, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir des artistes musiciens. Tu vas me répondre à bien des artistes et musiciens. Na nengaka nenge héritier Watanabe avec la team Watabala pour séjourner awa na Johannesburg. Ngai Yannick Wenge Nzambe ba pandisa ozanga te pour notre information. Ya musique nenge e okende pe ba journal ba nenge ezoleka. Je suis avec Manzeku Nambonda. Yeni mta simbi masolo Mbonda et pas ya héritier Watanabe toujours na awa. Bonjour l'artiste. Ouais, Yannick de Wenge, danger, ouais, bonjour. Santé nene. Santé pena dans les bons camps d'Ozomona, donc super formé. Boza awa, boza boaki kampe, mamubo sa bandu les aussi, mamamte sima. Ouais, musique donc yoebi, donc yo le bezate nous boza na mboka boebi donc Centrafrique ba yambi biso posé, donc makambu tout ezongi donc ndou les zongi, makambu tout ezongi ndenge banoko balingaki, donc makambu dans les bons to betaki samedi, donc plein à craquer. Ba image ça, na bi kozana ba image donc ki bango ba mona minyo le bezate o manze kuna monda chef à discipline donc chef à discipline c'est na ndula ngo des ordres de main pour tous en ce cas ils sont beta ndula des ordres des alaka bakanga batu tout des ordres des. Bon des fois l'air ayaki des alaki na nous mes attentes par rapport à ba combattant par rapport ya ndenge mambo ka ndenge mambo ya tambola et sali ke président Sekakoti ndenge balingaki donc to beti ndule pepele deuxième production ça le 28 donc jeudi le 28 février awa to beta peka quelque part on a Johannesburg après awa ndeto ke Cape Town. Merci beaucoup Manzeku Nambonda. Botala yo to mona maman Manzeku Nambonda et pas héritier Watanabe Manzeku Nambonda ayi Manzeku Nambonda obeta na orchestre nini avant ou comme pas héritier Watanabe. Ah Yannick de Wenge. Moi parcours ya Moulaï parcours ya Moulaï touti to bandi ba kibinda to station Japana pambuta mutora jakula station Japana et puis to ekoya tonya pas vena ngatata tonya et puis na ndenge na yoto ya mbala moko maison mère oyo esala ke na beta 10 ans na Wenge pas vena biso ntone 10 ans la maison mère pese ba salam on a vu. Donc on a perd mutasali biso 10 ans ba temps présent yo kaka ba mbunda wana mutabeta ngo Manzeku Nambonda ba o ba yebi c'est alimbonda générique il y a temps présent ngam na beta na quelques chants doya beta deux chants na pour doya pesa na deux chants na kati ya temps présent ouais boss na ngeki ti watana ba na deux chants kakola zanga na sibunda zanga na deux chants alimbonda pe deux chants doya beta deux chants na ye a beta na quelques titres ngana bandi ba générique tout na quelques titres donc au kabola donc banda générique dans c'est du cosplay ton titi c'est moi et kele le best to tombola boko likolo kimboka wana kitambo donc biso mtoya na ngoto koti kimboka po batu bazwa kimboka donc ngana sebondo. Merci beaucoup maman Miminduma otala sikoyo mokonzi ya Bundes maman Miminduma mais ilo nini sikoyo isaki ilo ngwa maison mais olanda héritier Watanabe boss tayo isaka pa lo ngaki to yo momona ke maman misinda to kisinde za. Non, ngana beti 10 ans na bano mata ba avion titulaire atikalaka ba image eza na tambola fort à part Mikilinde cause non ça montona tembe la polka donc les magma montona tembe donc yeni mtamontinga ba Paris ya montinga ba States ya montinga tambusinga ba Europe en tout cas ba Afrique na bandango déjà pas 20 ans titulaire nanga PC ba mbote doya tikali donc yo doublé au tiki na titulaire au voyager na beti ba Nigeria na tamboli trop donc na tamboli pena et les bandos les canons bien mais niveau déjà ya robeta
ya robeta na studio ya Wenge maison mère. Faut comprendre. Et ça, ce n'est pas n'importe qui. Donc, il y a quand même doubler robeti. Donc, quand on a bêta, on a doublé mon il y a kakol avant de bêti. Doubler robeta non arrête. Mais dans studio kakol, voyage bon on a kakol. Mais ce qu'on m'a dit qu'on a mon le seul doublé qui est doyen à Limbonda, cofondateur, qui a tikali na voyage, on a que Nigeria. A tikali na ke Côte d'Ivoire. On n'a pas dit que tam so retour ba robé tout le monde système ne c'est pas mal ba malade comme bien amour na biso ba no ba ngati a tikali na ke Zambie a tikali na ke Luanda na tikali donc voilà. Donc o manzeku ozoyoka ngana za mona na descendant. Donc musique est au bota manzeku il y a les pères. Boyebi azaiko tout kakidi tigikidi ti wana père. Donc voilà, donc musique est un autre c'est makila. On papa bino. Voilà. On a mangé les pères. Donc, on a fils ngam na tika na makambu. Donc, voilà. Et ça, robota na bota na ndole. Donc, bana kitambo ba ebi, titi kuzura ebi. Donc, voilà. Petit nanga Jani, na kacha Soudafa ebi. Voilà, Jani Bondongo. Citation d'abord, parce que na ba voyage yo no sala, yo a drum titulaire, azotika. Parce que l'on est sala qui pour au long maison, mais avec RL, et qui est long pour la nier tout ça. Bon, de tout ça qui on a déjà. Vous avez la préparation à Binomo. Tu as des 10 ans, on a parlé bien, 4 coins. On a 4 coins à maison mère, tout bien. On a baki Makamutu. On a eu boss, tout balonga, va vous dire longa, balonga belé. On a autant on a combo qui y a dans la maison mère. Autant, c'est belé. Banogolias balonga, c'est le balonga, balakose balonga. Balongo belé ba faire na kutete ngana ya kana 2005 les ba faire balongo ba sala alerte ba kemi ki lile ba zongi nenga na koti na beti premier concert de la suspension la beti fikine donc voilà donc elo esana landa na longwa pour na santara déjà héritier watana ba de mutamakambu o batutu ba yebi ba mboka tout en okende à part ouera ezaka Watanabe. Wana ya robomba te so tuna kakola oyebisa yo. So tuni muto tu oyebisa. Ata tuni kakola oyebisa. O metenga na oti. Bomba ni yango poni pourquoi bomba ni yango ba viki ritia za ki lote na maison mais. Bane ba ni yango. Ba musicien nyo sa maison mais. Kakol nanga na héritier kitamboti. Nga kitambo kakol kitambo héritier kitambo to yebani bien. Muta memanga maison mère kakol. Viens nga se bomba. O metena tindio chez o manzeku na modo donc tina tindo chez tuna ya oyebisao ya yebi donc voilà donc na santé de muta makambu na o so tikali okoyiba tikio donc les gars boss leva pesi poisson donc ça m'a parlé qui tambo et puis voilà na talika yo poza ozano adjoint titulaire vaza na vomo kima utinga yemo tenga kuto titulaire déjà ya yebi je na ngado ya yebi titulaire kuta sepela nenga na kenda sepela pina pema oh le no chef vraiment la l'aise nga na tika passeport na tika makamutu ke ngam na voyagera le weka comme confier nga na tiki makamutu na ndibna to ke bana makamubu ya zéro pour na yeba kike et comme auto comme lelo yango to sa émission na Soudafti na uti ba Europe Europe on a beta 10 ans na wengena kenda te mais pas wera 10 ans sala la okenda Europe te na Europe te na kenda ba pays Afrique héritier Watanabe kara retirada disque moko Tambusinga, Amérique, Schengen, voilà, Afrique, Koukoulobate, toi, na Soudaf. Voilà, Johannesburg. Bon, Johannesburg, en tout cas, na moni mboka, elengi, vraiment. Première fois, na ya Johannesburg, c'est pays donc qui toque vraiment. Merci beaucoup, Manzekou Lambonda, artiste. Différence d'Ini Erozaki, il y a 10 ans, et pas à Oueranson, Landing Ozasiko, dans la team Ouata. Différence, c'est malgré la maison mère 10 ans, au Kenya, Ototo, Bimali Bandate, Kaba, autant Afrique, Europe, au Kenya. Différence, il n'y a pas de différence. Différence, il y a ma casse. Taka différence, il y a Afrique et Europe. Il faut comprendre. Manzekou Lambonda, il y a moi, Thérèse, moi, Kareza, Nenaza, Kareza, Karamsuzobula, donc voilà. Pour musique, tout ça, la carte, tout ça, la candoule, tout dans les roses, avantage, n'a pas salaire aux autres. Yo mo pe na private pour bana baza mo na bossa za derrière. Mais mutu ke zaito derrière mutamakolo. Ouais, na zaiki mutamakolo. Na zaiki mutamakolo makasi. Donc c'est ouais rafuta ne salaire. Te kuna salaire za raté. Oh, solo. Salaire za raté. Boso bo vivre ne. Ton no vivre kana matolo. Mo boye koza nosa par rapport à G sur koti à Longolio. Sur les limo kamoko boye à Longolio. Pour y aller play banda kala ba tout na ba miel ba tout.
alors sur ça ba Olivier ba tout le monde ba Olivier ba ya na miel pe na pesa so tout le monde ba miel ngam na yambi ba na orchestre. Ah bon? Ngam na yambi ba miel na yambi ba Olivier ngala koti 2005. OK. Ba miel ba 2008. Vous comprenez? Ba miel ba 2007 pour 2008 il est temps présent. Bon ba yé sous-sol. Sous-sol to bimisi miel non Olivier 2008 to bimisi ba déplique to bimisi ba café ou ba Fabregas. Donc voilà. OK. La différence c'est ça ma casse pas ah on a maison mère. Na ebisi yo ou attendez makambo. Ti na obetelo boti na phase na zap na l'aise boye ti to va na biso wa donc à l'aise boye pour na yebi balifanto ka rezo et ça là balifanto ba vivre bantique normal ba autant avec la chair et puis voilà donc mère posée car na ngefa nango yezelanga la parcelle donc voilà. Merci beaucoup. Je suis toujours avec l'artiste et parlons à présent de l'actualité. Tu veux aller sur l'actualité. Héritier Watanabe kolongwanae minga lobaki aza mwana ndé ya JB. Banda na wenge BCBZ ya JB. Mais tu veux aller sur l'actualité. Mariage ya ex moisi ya JB wala ba la vie na ye abali Vital Kamerhe mariage de salami présence ya Héritier Watanabe wana ba photo ba nini. Pour interpeller bino na nito bo raisonner nini le roi dans ce que beba ni mana JB. JB papa chéri wana président na biso na pese ba respect donc na pese ba mbote wana beaucoup de respect wana vie na biso ba vie ba sala ba idéologie donc bon baza ba ancêtre to robi ba na vie pona nini to za na vie vient ba œuvre ya mutu soko sali œuvre no bien so c'est fou no bien vie azara jaloute vient de mara donc voilà donc to za na vie wana vie na biso directeur à cabinet na biso ye aza VP ya biso ya kala vie ya patron nanga ya kala pe donc voilà eza nango kaka nini donc via Bali abengi mouvement ya obeta to ye to sepesi c'est tout esili mangé bondimi ranking na JB te to goza na ranking jamais wana papa chéri wana moto pamba to goza na ranking jamais bana papa chéri bazalaki mère na bango mtambalaki papa chéri ina bana na ye ba Daïda ba junior ba Soraya ina bango te mère na bango balaki et tout tous à bon terme toujours. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais faire la fin. Invité message des années. Vous avez combien de temps? Maramboué qui est album 5e vitesse. Maramboué qui est ouais, mi ange, mi demoisoya. 5e vitesse, c'est autre le cas. Au Boyokaki, Baliaki Nguba na Manioko, Manzeku Nambonda. Et on a de 5e vitesse. Donc voilà, on a un arrêt de sabbat. Na rumba moto Boakaki, donc voilà. On a un single. Ce qu'on disque Zoya. Mi ange mi démon donc des boyoka ba tout en noir boyoka ba BM boyoka sko au delà boyoki na bino ba disque pe bimi c'est bien bravo mais boyoka sko boulot est-ce que na bien ndenge irisa bit ay bêtement ndisi ba BM banze ba tout en noir ba des albums aussi ko bima o et c'est vous assure que o kulanda na kozaka ba succès o za likolo to ko kokana to ko kita ya mama nazo ebisa yo to betaki na biso si vous êtes soubo, tout est barre le colo. Donc, ngam na oloba chef de discipline manzeku na mbonda, tout est soubo. Donc, bossa yembi na kana na yo kitinga mo beta ba perki na yo kande mo konzalo le la tiazo yemba. Na ebisu e pesinga suba nostalgie. Donc, boyoka ba surprise ça. C'est déchaîné fort. Donc, eux musique intelligente. Donc, boyoka, ya oloba ku mingi zate kala mingi te. Les autres ont un kin pour tout ça quelques clips. Surtout le deuxième concert le 28. Surtout bête après ton côté Cape Town, après ton tambola, ton vidéo moi finissons mon qui studio awa et puis tout ça quelques clips, ton zongi pour tout le katobo qui la bango disque na bango dans les bons. Ok, vous avez une maison mère, artiste belé ou bima misusu au bout na bango na maison mère, misusu bima nani vraiment zo mona beta musique, donc quoi Héritier Watanabe ndebe azo beta musique patron na yo. Nani vraiment au yondi. En tout cas, bango to bossa ba boulot na bango bien. Depuis que ça boulonne bien, Fabrikas ça boulonne bien. Robin ça boulonne bien. Chez Takuto a confirmé déjà. Donc, tout, Jackie, miel de son, mais non, on a eu quitté. Non, on a eu quitté, mais topé saka, ba chance. Mon toutou, donc, mon toutou, allez la tête, quoi. Topé ça va toutou, ba chance, il faut bien sa chance. Donc, voilà. Ba toutou, auto, déjà, c'est bon, mais, biso, tous en mamoussous. Tu comprends, biso, tu as l'album moko, tous en la vitesse, na biso.
tozana makambo ba bayebi na mitema o bazomona po makambo eza bomona eza te ke bozo bolo ba mso bo sala te biso bineza ke bomona bozo yeba ne to yesudafa bango to bayebi to yofungola nzela na Sudafa ba orchestre ezongi ko beta na Sud-Afrique na kosi voilà donc bino tuna batu tout bazomona to fungoli nzela to ozonga to beta retikada to ke poto orchestre na poto te biso kita Roissy après neva ba vient na biso beaucoup ti badaya ba fait Kester ba ni mouvement monté kenda Paris magem mbutu mais beaucoup mat to koma to kita na beta na Paris na beta na sali balance na Olympia balance ba to kota déjà na répéter na Paris droit d'entrée plein mardi mercredi donc voilà en tout cas moto na tembe nzamba baxele susu ya belé nzamba peso le susu ya belé donc okende su au-delà donc voilà mon boss yo mto salinga pona za la boye ta mutambunda boya propre boye boss we raté ka yekiti mutambunda propre boya za la raté oro boulon chanteur mo boye manze kuna mbunda etana ningo fulanga succès danger na Centrafrique en tout cas merci mon boss yo yebi boss we raté ka yekiti te oui raza vient na biso tozala déjà m'a ramené c'est le cas déjà donc la pesa ke mbote na ibande l'émission. Mesdames et messieurs, comprenez pour moi toujours avec Manzeko Nambonda, l'artiste musicien, donc là, quand il y a un artiste chanteur, donc aspect nègre, donc ça a raison, moi je vais faire la fin de cette émission, message dans mon beauté, dans tout la biso pour émission de tout le monde entier. Première situation dans Mbogo et Karim Mbogo, dans le Congo France, beauté, mon numéro de téléphone, à vous arrêter, ok, donc WhatsApp Nangeza plus 243 89 91 270 48 donc 91 270 48 donc voilà so longoli code na ninga kini 089 91 270 48 WhatsApp mbala mozinga donc voilà ngamo pina na zaona na solo na mbala mo namoni Malcolm X de Parigo Gabi Lopoke namoni famille Manzeku mobimba na poto na pesi no bambote ba Joël Manzeku na no Manzeku la famille na poto nga ba vie bazana na poto ba oncle bazana poto ba leki bazana poto donc voilà poto eloko te moi te la beta nga na beti na zone donc ça utokima na kokima te wana mboka na ngati na beta nga tata na zone voilà pour na question États-Unis tata na zone donc voilà donc na pesi Joël Manzeku na pesi Nana Manzeku Christian Manzeku na pesi maman nanga Losia Mangumbe bambote belé Christelle Mandiangu papa Roger Mandiangu na pesi bambote mon père na pesi papa Jean Robert na Brazzaville na pesi bambote tata mwasi nanga Jili na pesi bambote et puis na bosa nte awa na Centrafrique awa Titi Kuzure ya batiti maître patron na bosa nte Titi Kuzure de disque na moni sou petit nanga Shiga Zolozolo ya ba Shiga petit nanga Awaz Tom sentir kitoko nonombula na kati ya Centrafrique donc voilà donc la pesi batutu bambote ndosha modoko na bosanité Sandra Iyombi et puis na Angola na moni susu Angel Santou et puis na bosanité Doudou Ngalasi ya ba Doudou na bosanité architecte Pierrot Sabit architecte et puis petit nanga Taya Jésus Mouna Aristote Mouna Taya Jésus na Luanda. Voilà, Ligue Poison mon pépé, Bambote, la bosanité Moliche et Bagilio dans Luanda. Merci beaucoup, cher ami fidèle téléspectateur. Comprenez vraiment, c'était là Manzeku Nambonda, Yemda Simbi Mbonda, Yalati, Wata, ou Scrap Namotema, héritier Watamna, Bemotona Tembila, je les salue. En pensant, cher ami fidèle téléspectateur, merci beaucoup à Toto Lycée, merci beaucoup à Maman Mimindou, Manarata Bundes. Maman Mimindou, ma question beauté. Le boss, je te dis pour moi, restez toujours branché, connecté sur www.congofrance.com. Merci de la diaspora. Et puis, na bosanité, na disque, na retirada, na yaki na Manzeku, Manzeku Nambonda. Roulement des mesures na ye cheval. Pour on est à inspiration cheval, des cheval à tambola. Cheval, qui dit, on a bêta. Des mesures, roulement, qui dit, Manzeku Nambonda aïe, baki AVC. Yango na qui sous na deuxième planète bongo bana manioko. Manzeku Nambonda baleki nguba na manioko. Siko on a mi ange mi démon, bazozo a pinti mindieri na dévoilé kaka po, yango na dévoilé secret mais na dévoilé kaka po choisate. Donc biso za robotama.
et puis Narobo Sanité, Bastaf même poto, Bobo Beloy PDG, Bobo Beloy, et puis Nabo Sanité, il y a Pongo Pontiac Yaya, Nabo Sanité ya Pongo, la Musika, et puis Nabo Sanité Koulele Yamboka, ils sont Mobali, ya Gibo, et puis Nabo Sanité Stomi à Palais, Bambo Tebele. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.